Alors, tant que tu as le babo, tant que tu as papa initial sur la bande Arcelina Bigaël, et malamu ka yebisi bana bo zana la sabino place batobolanga ma la sabino maboko nanga bisika batobolanga basete. Quand on a dit bon, on a surtout parce que tout le monde a papa Élysée, mais c'est incroyable quoi. Malamu to na mona na yoko kibongo malamu na siki malamu ko biloko na balako sana mesa na pusani na moni azui pena maboko na ye azo la sabana bana bon loke na maboko papa Élysée nza awa pena li douche sale makote sila na ome c'est moko munene loke ta na pusani wana bana bakoti kinitatu e ngape na pusani siko na taki emotion ne pona na zo tala na zo ka mawa bato bazo yeba yete bato bazo ignorer ye ba passa zo mona nzoka ye moko nde aza Yesu. Boyo kaye, mais tant na zako loba na ye mungongo ezo kangama nazo mona batu mokili mobimba ya batu nyoso ya mokili mobimba barase nyoso ba mindele ba chinois ba japonais ba ndele nyoso ba mwindu batu nyoso ya mokili mobimba na quatre kwe na mona kisuka te na gauche na droite na est na ouest na mona kisuka te parce que batu bazalaki ya kotonda bazalaki kotombola maboko na bango bazalaki kotombolela papa maboko na bango bazalaki kotala ye na likolo parce que tangu natalaki na mapata na monaki papa avandi na kiti aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazaret lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Merci, gouverneur Siméon Kopesanga Liloba. Merci na révélation munene omemeli biso lisusu na mokolo alelo. Lokumona Kembwezonga kati na maboko ya le roi des rois. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oyo akondima Emmanuel David Elinzeza azali sauvé. Bien-aimé, sikoyo na koleka kopesa liloba na ngai epai ya mama ministre apôtre Lydie Muntu. Mama ministre Lydie Muntu pe akotémoigner monene ya kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Mama ministre Lydie Muntu liloba epesa melio na kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Amen. Mama Lydie fongola micro eza okanga. Bolimbisi. Shalom peuple de Dieu ezanga Lydie Muntu. Ayesu ko témoigner ba révélation onza malaki sarabiso. Ezalaki le 21 février 2021 na 3h du matin. Nzambe yaki kolakisa ngai na bana ko tambola na zaki précisément na Congo na mboka onga na Botamila. Na balai ko tambola parce que na balai okende na ndako to bana ko vanda alors tant na zo tambola lokola nzeleza ki muke na moni mutuka moko zo ya alors tant mutuka wone bandaki ko ya lokola nzeleza laki mukie na telemaki po na lekisa mutuka na telemaki mutuke lekaki tango lekaki pusika kama mukie et na moni mutuka etelemaki tango etelemaki na mona ki ba garde corps ba bimaki tous les deux côtés
babimi metango babimaki bazosécurize mokonzi bazosécurize ye. Alors ntango basécurisaki mokonzi yango abimi, ntango abimi alobi ngai nalobaki nakoya na ye me bato bazomona ngai te, na ye mpona nalobaki nakoya mpona ya korestaure mpona ya kovanda na bango me bato bazomona ngai te. Donc azoregrete, ozosanti ke non moto azoloba azoregrete. Nga ntango nayokaki bongo natalisi na ngambo mosusu nalobi bomoni nayebisaki bino nini yesu aye bomoni ye wana azoloba. Me ngai nayokaki voix ya papa Elinzenza me elongi namonaki te parce que babombaki ye me nayokaki voix ya papa Elinzenza azoloba azoregrete, ozosanti ke moto azoloba avec regret alobi ngai nalobaki nakoya na ye me moto azoreconnaître ngai te. Me ngai ntango nalobaki nayokaki bongo nalobi bomoni nayebisaki bino nini yesu aye tala ye wana tala nazolakisaka ye wana mbala moko. Me eloko etonaki ngai na ndoto wana ntango nazoloba bomoni yesu ye wana azoloba kuna me bato na banako yebisa balaki pembeni na ngai me moto banako kipe aza te. Donc bazalaki neti baye conscient quoi nazoloba ye wana yesu azoloba me bango bazokipe te moto azokipe nga te. Etango nazoloba ye wana camion bakotisi bagarde du corps wana balataki kitoko makasi ndenge couleur ya camion ezalaki rouge noir ndenge pe bango pe balataki rouge noir bataki bayengambe mutuka wana ezali mutuka ezali baton ezalaki pe avion. Ntango eyaki ezalaki mutuka me ntango bakotaki mpo bakende ekomaki avion emataki ekei enasutukaki na ndoto. Ezali maloba na Nzambe eza na Jean 10:14 oyo balobi mes brebis oyo balobi 10:14 balobi mes brebis je connais mes brebis et elles me connaissent. Et balobi na Jean 10:26-27 bokotanga yango. Donc eza pena maloba Nzambe oyo alobaki pena acte 15:16-18 que je reviendrai akoya ça y est. Mais bato toujours comprendre te parce que ça va être humain ça bon parce que passe ce qui puisque fait passer l'équipe bato ba conscience na bango comme makande mususu. Donc papa Elinzenza na mona ki te mena yoka ki ye ke no na ye pinga na lobaki yesu ye wana. Donc yesu alja Elinzenza parce que ndenge papa ndenge bandeko ba expliquer no papa Elinzenza akendeki likolo zwaki libanga. Donc libanga wana puissance wana donc ye aza tata mona molimo ya sa molimo baza mutu moko Nzamba zwa lokumu. Oyo na uti kolota susu moko susu oyo na uti kolota na les deux 11e mois na 2021 wana pesa laki ndoto nazalaki awa na lotaki ndoto laki le 22h30 to sololi na bana poka ndenge makama royaume tato solaki na bana sikoyo na matina mbeto tana matina mbeto wana kutaki neti ndoto tupak na vivati yango penza tana mataki na mbeto pona lala donc tana matika mbala moko na yebite ndenge ni ponge la kinga donc ponge yibinga kaka mamongo na koti na vision wana suka révélation vision na moni na kutamaki na salon nga awa na papa Elinzenza zaki na canapé ya kovana na bana ngana zaki na table à manger na balako bongsa bana zaki na mbili na balako kata biloko moko boniti ko bongsa loko moko potolia. Alors tant to balako lo babota na balako kata ba papa Elinzenza zo sola na bana Arcelina Bigael et mbala moko yebisi bana bozana like Sabino place batobolanga na like Sabino maboko na bisika batobolanga basete kato na ki bongo na sutuki parce que tozo mona kaka papa Elinzenza mais c'est incroyable quoi. Mbala moko tona mona na yoki bongo mbala moko na siki mbala moko biloko na balako sa na mesa na pusani na moni azwi pena maboko na ye azolakisa bana bongo loke na maboko papa Elinzenza awa pena li douche sale makote sila na ome sikatisi moko munene. Donc tant na pusani wana bana bakoti kimisatu ngape na pusani sikona zaki emotion ne pona nazotala nazoka mawa bato bazo yeba yete bato bazo ignorer ye ba passa zomona njoka ye moko nde aza Yesu. Tana pusana ki wana na bandi kolela mena kolela wana na pusana ki ngape na zwaki misapina na kotisa ki na liboko papa Elinzenza. Tana kota ki liboko na musapina liboko papa Elinzenza ganga ki makasi mama ko yebisinga mama liti sikolela kaka mena ki pati ango tupati mana ko sala ngamawa ozomona ki muntu bozana ye bozolia le bozopana neme ye moko tobuka aza maboko tobuka to yebi biso nyusu na Bible muntu ko atobuka maboko ko bete basete na maboko zaki Yesu Masia. Donc papa Elinzenza na Yesu baza moko alobela ngomba lebele ke non oyo ngana zo loba utaka na ngati utaka na papa na nga Jésus peut les mêmes choses comme na ko loba ko on nazo loba utaka na ngate et utaka papa na nga donc c'est les mêmes choses. Donc papa Elinzenza aza penda o nzamba aye penda parce que nazo ni moi simamuke parce que bon
nzambe azwa lokumu ngai kokota na na royaume pe na lotaka ndoto keno nzamba talisaka ngai keno nazalaki ya kovanda bayebisi nga landa papa on emte ko sauver bino donc papa Eliza ye pona ko sauver biso parce que tango asuka to komi makambe belé so leka donc soki sauver ayete to ka kobika to papa Eliza na Jésus baza moko. Merci na jongi silo maloba pour maman Beka. Merci beaucoup. Merci, merci. Amen, amen, amen. Merci, merci, Maman Lydie Muntu. Ko pesa biso lisusu révélation ya munene na mokolo ya lelo ko talisa biso lisusu Jésus Christ na Emmanuel David Elinzeza bazali motomoko. Alobi na lobaki na bino na koya mena ye batu bazali komona ngai te na lolenge moko na mokolo ya lelo Jésus Christ ye toza na ye me batu bazomona ye te bamsusu bazomona ye me baza kokroire kaka te me toza na ye asi ya ye alobaki je reviendrai toza na ye. Merci mingi Mama Lydie Emmanuel apambola yo. Bana nzambe siko na koleka kopesa liloba na ngai epai ya apôtre ministre Papa Elonga pe akotémoigner biso lisusu monene ya Jésus Christ na kati na royaume. Papa ministre Elonga liloba epesa melio na kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Merci. Merci bandeko na ngai bana na nzambe. On a un moment malamu oyo. Ah, excusez. Merci maman Kopé Sangari Loba. Maman Chantal Beka. Na pesimbo te pa ya bandeko na ngai nyonso. Pe papa na biso Emmanuel David Elinzeza oyo asili kopesa ngai tango oyo ya koyeba kozala liboso na bino mpona kotémoigner ezali ngolu man bandeko parce que oyo tozali kolobela lelo oyo yango nde ekomema bato na mokili mpona koyeba Nzambe. Nalingi na témoigner mpona bolamu oyo papa asalaki ngai na koyeba komona yango. Mokolo mosusu nazalaki na excusez ngai pardon abuti libanda nazalaki na ya kolala tango nalamuki nazalaki kaka na kati ya pongi namoni papa Elinzeza azalaki ya kovanda na kiti kaka oyo ya honneur mais ezalaki nango te ke ezalaki ya tyran. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant que azalaki ya kovanda na komona papa pasteur Tony Silas azali pasteur avandaka na Belgique mais afukamaki liboso ya papa Elinzeza kofukamaki azalaki na pembeni oleki afukama liboso na ye mais azalaki kofukama na côté ya gauche ya droite na ye. Alors retiraki pe attention na ngai na lobi oyo papa Tony Silas mais ndenge oleki afukama liboso ye afukami na pembeni après ndoto na ngai yaki kokata na wana. Alors ndoto mosusu nalotaka concernant papa Emmanuel David Elinzeza na mimonaki nazalaki quelque part, en tout cas nazalaki neti na likolo à l'herbe. J'ai pas compris même comment je me suis retrouvé là-bas, mais nazalaki tuna idée te ya isika nazalaki eza ndenge nini de quoi que ce soit. Attention nanga nde ezalaki kotala nazalaki nango na se nzela moko boye ya monene ndenge nzela mitukaka ezalaka mekenda liboso après epesi neti mwa virage. Mais là, de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche tout comme à droite, il y avait des gens. Bato bazalaki na pembeni ya bato. Mais bato wana
pendant que bazaki na pembeni papa azotambola na katikati ya nzela azali koteya sango malamu. Alors bato wana bazalaki kosala attention moko te epai na ye, vraiment baza kokipe na bango ye te. Alors ngai place nazalaki na mimonaki nakomi koloba boyoka ye, mais ntango naza koloba na ye mongongo ezokangama, nabundani kobima ke mongongo na ngai bima, nabwaki kaka tali kaka papa ndenge azalaki na tali ye kote ya suki ezalaki crépi. Vraiment je vous assure que soki nzamba asaleli yo ngolu te koki comprendre ye te. Azalaki na suki neti liboma moko boye, neti mutu moko boye sans abri comme ça. Alors nga place nazalaki mbala moko mongongo na nga pe fungwa mitango na talaki kote ya suki na bandi koganga makasi boyoka ye ye wana Yesu Kristu aye ndenga lobaki après cela je relèverai de sa chute la tente de David. Alors makomi wana ekomama na acte 15 verset 16 ndenga lobaki après cela je reviendrai. Yango ngai nazalaki koganga po batu wana bayo. Évidemment tango batu wana na bandi ko loba ndengo na pe na moni bango bakomo tia attention epai ya papa, et puis babandi kolanda ye, babandi kopusa na pembeni na ye, babandi kopusa na de part et d'autre, pe babandi kokende na ye malembe ndenga za kotambola. Alors na kati na ngai ezoloba na ngai omoni ndenge bazolanda ye ndengo wana kaka babanda kolanda Yesu Masiya oyo tango ayaki mbala liboso. Pe nabimaki na ndoto na ngai. Nakoloba nini na kati ya batémoignage oyo? J'espère que tozali bato atako tozalaka na mitema ngo ya modèle nini déjà ekomi trop po balwaka enough. Ekomi déjà trop, c'est assez po bato bakoka kota na mozindo ba réfléchir. Mutu nini yango oyo banda batémoignage banda tomona nano te pe tomoni te mutu a contredire yango, sauf ba oyo bazaka ka na aveuglement balingi na bango kokota na profondeur te me bakoloba na bango ndenge balingi. Mais soki otali banda to banda ki yango, il y a que des témoignages ezoko sopa na mbula pona papa Eli Nzeza. Moi je vous assure que papa Eli Nzeza c'est Jésus-Christ lui-même, et je vous dis ça franchement. Boko kanano ko réfléchir. Bino batu bozolanda biso. Bino baza komona neti biso to komi ba maboma. Mais effectivement kolanda Yesu bako comprendre ezala kola mu pepe. Place euta ka boyebi te. Place ezokende pe boyebi te. Et ye alobaki ki akoya lokola moyibi. Mais est-ce que bo vandi po méditer pona yango position ni na koyala ndenge nini akoyela? Soki botali na aspect oyo ezo attiré te, mais parce que ayaki pona ba oyo miteme buka na bato bazali rejeté. Aye pe kolakisa bango ke non naza pe pona bino bomona te ba oyo bavandi na bandako oyo batunga malamu bofanda kanisa te ke bato oyo bazali na mbongo na mituka nde bango nde bazali kaka na tina te, bino pe boza na tina. Tala ngai kutu nazwi forme na bino na ye. Yango wana kaka nakokaki koloba pe nakobakisa lisusu boye bandeko na ngai. Toyebi bien ke na kati ya makomi ezali koloba na Apocalypse ke ba oyo bazali ba juifs qui se disent être des juifs mais qui ne le sont pas en réalité. C'est que ezali koloba qu'il y a un juif oyo azali réel quelque part, ba juif bazali. Mais est-ce que quel effort bato bazo sala pona koluka ba vrai juif? Wana pe ezali motuna. Soki toke na synagogue ya esika o bazali koloba Israël, bien que eza nango yango te réel, mais tokende na ndenge wana ezali nana. Toke kuta na kati ya synagogue ezali na carte géographique ya RDC, République démocratique du Congo. Mais banda bato babanda kokende pèlerinage, bato babanda kokende bambula na bambula kuna.
toyoka mutu moko te ke non na groupe na biso lokola te biso tovanda na ntutuna na pourquoi nzambe atiaki drapeau carte dessert carte géographique oyo awa mutu moko te mais bozali koluka kaka kosambela nzambe bozali koluka koyeba nzambe pourtant la vérité yango yo tozali koloba na bino bokota na mozindo bokota en profondeur botuna nzambe oyo soi-disant nzambe oyo bosambelaka soki réellement ye nde mokili ya likolo na mabele eza kaka ye oyo papa Elinzeza. Ngai nakobakisa mosusu mokolo mosusu nazalaki kotambola namoni bato balobi na ngaki basolaka na nzambe. Oui, c'est surprenant. Comment yo kosola nzambe alors que Dieu est invisible? Mais nakokaki koyoka bango balobi to olingo mona tolingi na lingi na mona tokende na ye tozali kokende tokoma kuna place tokomaki kokoma tozokoma kuna nzambe oyo bazalaki kolakisa ngai ezali papa Elinzeza. Tango namoni ye nga moko na sutuki nalobi papa bala moko na fukami na makolo na ye ye pe asimbi nga na maboko atuni ngai est-ce ozwaki message na tindelaki yo nalobi te papa nazwaki talobi mbo sava na kotindela yo bandeko na nga wana eza na kati ya vision nalamuki na tongo pardon alobaki na kotindela yo jeudi tango pe nalamuki naketala na telefone na ngai message ya papa tindaki nga pe ezali ya jeudi bon est-ce que ça hasard? Non, c'est-à-dire que hasard kati na biso na nzoto pe na molimo donc tokoti na o tozali koloba na réalité tozali ko palper yango tokomi na présence na yango tozali ko vivre na yango nde ndambo oyo nakokaki koloba pour le moment pona papa nde yango wana tikete nzambe apesa mayele na bato oyo alembisa mitema ya bato bazali koyoka po bakoka kosalela oyo tozali koloba bosolo yango oyo kaka mosusu eza te. Merci mama Chantal Beka apôtre gouverneur nazongi seli yo maloba na kombo na Eden. Merci. Amen. 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 Papa ministre. Merci, ministre Papa Elonga Kopisanga Liloba, Emmanuel Apambola yo, na témoignage pour ko témoigner Papa na biso lisusu na mokolo ya lelo. Merci. Bien-aimé, balobi était royaume ekoya, eko attirer attention à Batouté. Emmanuel, il est venu comme un vagabond. Azako attirer nae attention à Batouté. Merci. Na yango na pepe de Dieu na koleka kopesa liloba na ngai sikoyo epai ya mama ministre, mama Dina, mama tout le monde. Mama Dina boye akoyeba lisusu kotalisa biso qui est Emmanuel David Elinzeza. Mama tout le monde liloba epesa melio na kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Amen. Merci mama. Yeah. Merci na kopesa nga micro ya royaume. Na pesi shalom na ba ministre na ba apôtre. Na et puis na pesi shalom mama. Mama Shalom mama. Shalom. Inanga bapambola. Na pesi shalom na ba onyo so bazolo ndangai. Loin des royaumes. Na ye liboso pembeni ya bana na Nzambe mokula lelo na ye nazali awa na ye ko témoigner lisusu pona papa Emmanuel David Elinzeza. Sikoyo na lingina lobela batu bayoka malamu mais soki na kozwa mama moko akontreprenga na lingala nga pe na koloba na Swahili pe ba Swahili bayoka na bangala bayoka.
soki na komona mama Esther. Allô mama, papa lobaki lobaka na lingala. Tokende ka na lingala. To batu bakoyoka yo. Amen. Po soki otie susu mama Esther tozotala pe temps. Tokei na lingala. Merci mama. Amen, amen, amen. Yeah. Parce que ta ekei na kozala mbangu. Kozala no mbangu te me loba na yo kaka mama. Po yo loba lingala bien, kokima lingala te. Loba lingala eza monoko na biso. Merci. Yeah. Po na ngai ezalaki 2017-2018 nazalaki kolanda ba video ya papa na YouTube. Mais nazalaki kolanda ye chaque fois. 2019 na ye kozwa ba révélation po na ye. Mais na lobaki na ye te parce que nazalaki mutu ya royaume te. Nazalaki mutu ya royaume te nazalaki nde na témoignage o namonaki bandoto namonaki mais nazalaki kolobela mutu te ezalaki na kati na ngai. Ta mokolo moko nazalaki ya kolala namoni ndoto. Ndenge namonaki ndoto nazalaki ya kolala nazomona batu mokili mobimba ya batu nyonso ya mokili mobimba barase nyonso bamindele ba chinois ba japonais bandele nyonso ba mwindu batu nyonso ya mokili mobimba na 4 kwe namonaki suka te na gauche na droite na est na ouest namonaki suka te parce que batu bazalaki ya kotonda bazalaki kotombola maboko na bango bazalaki kotombolela papa maboko na bango bazalaki kotala ye na likolo parce que tangu natalaki na mapata namonaki papa avandi na kiti siko nazotala namoni batu mokili mobimba ya batu nyonso ya mokili mobimba oyo boyebi binyo nyonso batomboli maboko na bango ndenge wana nasali et puis miso na bango ezalaki kotala ye ya batomboleli ye maboko ndenge wana nasali bazalaki kosenga ye secours ya ezalaki ndoto ya liboso wana namonaki. Après naye komona lisusu ndoto ya mibale naye komona nazali na parcelle na biso naye komona afandi ezalaki Congo namoni papa afandi na parcelle na biso afandi na kiti naye komona lisusu batu nyonso ya race nyonso ya mokili mobimba oyo boyebi bazo ya mutu moko na moko soki oye liboso na papa okomona mutu wana atima bolongo na se epai ya papa afukameli papa azosenga papa conseil moto moko na moko sikoyo ndenge papa amonaki batu bakomi baya koya mingi ebele amoni place eza moke nde azwaki kiti na ye akendaki na esika ya balabala esika place eza ya monene nde batu bazalaki kokuta ye kuna esika azalaki koyamba batu nyonso bazalaki kofukamela ye basenga ye conseil ya sika na 2020 nde mokolo moko nazalaki koyoka liloba ya Nzambe ndenge papa azopreche nayoki nalobi papa wana azoteya malamu maloba zoloba nayokaki yango te tangu nazalaki ti mwana tina lelo nayokaki yango te et puis papa wana azadu aza simple azoloba liloba ya Nzambe wana eza ya solo mais mokolo moko
Nzambe akosalisa nga na kobenga ye. Ya soki nazwi nimero na ye na kobenga ye. Wana etikali na motema na nga ndenge wana. Sikoyo na ye kobanza na yo kanisa na lobi na kosala nini? Na ndenge papa wana ateaka liloba ya kitoko ndenge wana. Il faut na benga papa wana. Il faut na benga papa wana, il faut na pesa ye indizieme nanga parce que na sepeli na maloba azoloba. Liloba azali loba, azali koloba e sepeli singa motema nanga pi renouveler nga ma mémoire nanga. Un jour na ye ko appeler papa. Papa azwi telefone na ngai. Ndenge papa azwaki telefone na ngai. Na lobi papa, nazali mwana na yo dina. Papa namonaki yo na YouTube. Na lingaki yo mingi lilobozo te ya biso. Eza kitoko mingi. Siko na moni, il faut na pesa yo indizieme na ngai. Papa a répondre te. Na lobi lisusu. Na lingi na pesa yo indizieme na ngai. Et puis na sengi yo conseiller. Na pesa ka ba pasteur na nga o nazalaki ko pesa mikolo nyonso o na pesa yo. Nazalaki akokama mikolo wana. Papa a répondre nga te alobi, aye ko répondre nga alobi. Sala na ndenge omoni. Na ye ko mona na lobi. Mutu ndenge nini wana? Mutu azolinga mbongo te. Na sina moni mutu lokola mutu wana te. Papa wana azali vérité. Mais nazalaki na ba témoignage na ngai. Na yebisi papa te ba témoignage na ngai na yebisi akiete. Nazalaki na yango me ezalaki. Ya. To continuer et puis nazalaki ko benga ye. To sololi. Mais nazalaki na ba témoignage na nga, nazalaki ko solola ete. Mais Nzambe tangu depuis 2015 azalaki kolobelanga, azalaki kotindelanga ba message azali kotindelanga ba message na ndoto nani Nzambe azoloba. Il y a par un jour na kumomine sana yo. Alléluia. Kembo na Yesu. Na komimoni sana yo un jour. Na komimoni sana yo un jour. 2015, 16, 17, 18, 19. Nzambe alobelaka ndenge liloba moko na komimoni sana yo. Na mituna ka chaque fois. Nini oyo Nzambe akolobela ngai? Nini? Bambule kei akomimoni sangai nazo lala na butu. Peut-être akomimoni sangai nazo mona yete. Nazalaki akomituna. Nde mokolo moko na bengaki papa na lobaki na yeke na kopesa indizieme nanga. Tangu na monaki ase manake. Alléluia. Kembo na Yesu. Amimoni sike ezali mbongo tende azoluka, me azoluka nde miséricorde ya Nzambe pona ngai. Alléluia. Tangu na monaki papa wana motema na ngai elingaki ye mingi. Nde na ye komituna mokolo moko na kobenga ye. Na ye kobenga papa tokoki kosolola na ye, tokomi kosolola na ye. Nde ide moko ye koyenga, koyela ngai. Nalobi papa, oyebi, nga pe nazali na ndoto moko na monaki, lokola blague, me, nakomaki mutu ya royaume te. Nazalaki na royaume te, ezalaki na 2020 sasa. Na bengi papa, na lobi papa, oyebi, mokolo moko nazwaki ndoto, ndenge wana. Papa ye kolobela ngai, ozalaki na ndoto ya kitoko wana, vandi na yo, olingite ko témoigner na royaume. Nde papa lobi, il faut oya ko témoigner ndoto wana omonaki parce que
ezali ndoto ya solo. Sikoyo mkolo moko nde nayakaki na 2020 na bandi ko témoigner na royaume, na témoignaki na royaume 2020-2021, mais Nzambe atikaki ngai te. Azalaki kotalisa ngai bandoto pona papa ya mingi, mais parce que ta eza moke, mais oyo papa alobaki na ngai ezalaki ya mingi, azalaki komonisa pona ngai. Depuis que papa na ye kosolola na ye, bandoto namonaki pona ye. Liloba ya koloba nakomimonisa epai na yo, nakomimonisa epai na yo, nakomimonisa epai na yo, ekatanaki na eyakaki te, parce que nde nazalaki komituna pona nini ndoto wana ezonga nani révélation wana ezonga kate ke Nzambe akomimonisa na ngai. Sikoyo il paraît nde Nzambe wana, haleluya, kembo na Yesu, il paraît nde Nzambe wana azalaki kolobela ngai, parce que depuis ce jour-là Nzambe ne parle pas avec moi nakomimonisa epai na yo, nakomimonisa depuis que nakutanaki na papa Emmanuel David Elinzenza, haleluya. Sikoyo natuni batu bakanisa malamu mabete pona papa. Nani oyo na mokili mobimba akoki kofanda na mapata akoite na espace kaka avandi, haleluya. Batu nyoso ya mokili mobimba bamindele, batu nyoso boyebaki ndenge bamindele basondolaki banoir, balingaka banoir te, me namonaki bango nyonso bazotombolela papa maboko, bazosenga ye au secours. Et puis oya mibale batu nyonso bazoya kofukamela ye nani bazali kofukamela ye, bamindele baye kofukamela papa aza nani? Soki ezali Yesu te, ezali Yesu, bozala na dute te. Probleme muzali na yango batu ya libanda, parce que bozali koyoka liloba te, haleluya. Bozali koyoka liloba te. Soki boyoki liloba, bokoyeba kiye papa Emmanuel David Elinzenza. Soki boyoki, me bolingi te koyoka te, Apocalypse 19:12, elobike 12:19 ou 6 et 12:19, vous allez regarder là-bas. Elobike Nzambe tango akoya na kombo mususu. Kombo wana Elinzenza ndo ezo trouble bino, me ezali kaka Yesu ye moko nde aye. Nzambe oyo alati nzoto lokola biso poto yamba ye. Est-ce que toko supporter tango toko akomemonisa na ba puissance na nyonso toko supporter te. Sikoyo atindi mwana na ye, haleluya. Corps physique na ye, to mona ye, to yamba ye, to yoka ye, ndenge azaloba. Azo loba chaque fois botuna nani oyo akulobela bino bokende kotuna Nzambe. Nani oyo akoya chaque fois, chaque vendredi, chaque dimanche na YouTube azolobela batu ya mokili. Tango Yesu akendaki alobaki ke akoya lokola moyibi. Tango moyibi akoya na ndako na yo akopesa yo rendez-vous te. C'est comme ça que Dieu est ici sur la terre. Mais batu mingi bazo ndimate ke Nzambe aza sur la terre. Mais nous sommes des témoins. C'est que on ne peut pas cacher ça parce que c'est la vérité, c'est que Dieu nous a fait révéler dans le songe. C'est la vérité. Emmanuel David Elinzenza azali Nzambe. Anaji fuchika, ami bomba mi. Il se cache, il est Dieu qui se cache. Mais ignorance na bino ekozala malamu te. Ils ne font pas négliger chaque chose. Ceux qui bazolobela yo kende kotuna.
Vous pouvez même faire le semblant, aller s'agenouiller, aller demander, Emmanuel David, il est qui? Azali Yesu, il est Dieu qui se cache. Alati nzoto lokola moto kasiye aza motote. Ezalaki makolo moko, ezalaki kolobela na papa. Papa pona nino ezalaki ko mibomba mi like that. Ndenge wana. Et pourtant yo ozali nzambe. Tangu na ye komona nazo kende na kati ya bandako na bandako bazolobela le royaume de David, le royaume de David. Batu bazali ko confondre le royaume de David. Le royaume de David ezali nzambe ye moko, azali nzambe Yesu ye moko, bazali mibalete. Royaume ya nzambe si ekiti na mabele. Royaume wana nzambe alobaki na Matthieu 24:14 elobi ya kwamba elobi ndenge wana. C'est le royaume de Dieu qui va propager la bonne nouvelle et après viendra la fin. Dewana royaume Jésus-Christ ye moko aye parce qu'il a fait ça qui biso rendez-vous. Je reviendrai reconstruire la tente de David et ses ruines. Mais batu balingi kotanga yangote tangu nazalaki na ba église na monaki batute ba pasteur bazalaki kotanga acte wana te acte 3:22 à 23. Na monaki bazalaki kotanga yangote. Mais ezali vérité Jésus azali awa na mabele kende kotuna kende kofukama kozala te na ignorance kozala te na motema mabe soki oti motema mabe yo moko ndo omikangi yo moko olingi te koyeba vérité et pourtant vérité ezali liboso na yo. Merci mama, merci na oyo nalingi na loba ya suka bakende kotala na Esaïe 14 Esaïe 11:10 pe bakokende kotala Matthieu 11:28 bakomona ndenge ba révélation na papa pesaki ngai ezali moko na o révélation papa apesaki ngai. Esika nyonso na monaki bazoloba esika nyonso ba pays nyonso ba race nyonso ba langue nyonso bazoloba pona royaume de David mais bozali ko ignorer yango bozali ko sala recherche te bino moko nde bomitia nyuma sima mais biso to continuer na royaume na biso na kombo Yesu Masia. Mama nazongi sila yo micro. Merci mama. Hallelujah. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awanga